nga ba nusu babika nga na utapoto tobomona ba pression musu babika nga na diamikili ba nusu babika de gol la beta Zénith nga beta Zénith na mona ta poto monter on se comprendre mais non nzieza bongo tango ke okuti baninga bayemba ba mesana ba sala de front commun na bango ko batiki le la passe mais na baninga koyemba pour la public ane obelela non yo longo ta de gol yemba et puis répertoire na kina ngona lekaki bato na kuti wana na boulot na répertoire mais oui na ya maison mère na miel nzela moko na la maya sika bango baza ba oba yaki sikoyo na maya sika on comprend bon persévérer te pourquoi non soki nazalaki ata courage mbele na zuwa Claude Wonga ozala wanga wa motema ye présence na ye zaleli na yo etamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka gile omeonga de itotokotonto lukwikila Fredi Ndongala Irlandais Blanchard et tous un ingénieur du son a été frappé dans une mosquée en testant les micros. Allo, allo, Yesu Nkolo, oh, quelle erreur. Jérimba la obe, ngingana kombo ya ba susu. Et eza kombo Patrick Bizimana, moni eza kombo mbandate d'ampion ya Stevie. À côté là, dans la chambre, on a un chef d'orchestre, il y a un musicien, damage à un musicien. Aïe, il y a des Gaulle. Très à l'obétique en Angolo, nous avons c'est Vasco Mabia. C'est un mensonge ou réalité? C'est un mensonge. C'est Vasco Mabia là. Si comme un mot pour nous symbole dans nous autres, nous manqué au respect. Et le rôle ballon peut s'en kandanga la route dans Londres dans le vite. Donc qu'est-ce que le vite? Et qui bongonde et démoraliser tellement. Ok. Mais bazo bengana directement. Toi qui kin de la longwaka, vous avez posé ça ngate. L'orchestre baebi, l'orchestre qui n'a pas poto na diate baninga ba uti poto ba Nicodème ba uti poto ba ye mafuta. Nana zo bundaka na giboko polo ba opanga bilamba na ofanda ka wana nazo se nandimi na kufa na fane pene na yo ke na vivre sa bolingo alita système d'exploitation ya bolingo na ba souci ya komi oboma alita chamala zonga papa na regete kwa baninga balongwa batika biso to yembi grumba trap vraiment na regete baninga balongwa soki nazalaki ata courage nazalaki ata millionnaire nazalaki ata motambongo nazwa yanga major. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Je vous avais dit, aimables internautes et fidèles téléspectateurs, que la faisabilité c'est ce qui justifie avoir la conception et la délibération, l'exécution ainsi que la concrétisation. Ce sont des normes de la communication, aimables internautes et fidèles téléspectateurs. Qu'aujourd'hui beaucoup de personnes est en train de se dire que concept Touch TV est en train d'emboîter le pas. Bienvenue dans cette émission, aimables internautes et fidèles téléspectateurs. C'est une émission en caractère socio-culturel qui vous édifie, informe et renseigne sur tous les domaines en général. C'est vrai que nous avons l'habitude de pouvoir aller plus dans le racine pour tirer dans l'abstrait et ramener dans le concret, aimables internautes. Aujourd'hui, nous avons une personne avec qui que nous allons essayer un tout petit peu d'en parler avec lui. Il va répondre à vos multiples préoccupations. Il s'appelle Mati de Gaulle, l'artiste, musicien, chanteur au sein de l'orchestre. Vous êtes en train déjà de se donner de réponses, hein? Voilà. Lui, il évolue à côté de Ferré, Gola, Jeudi, des Nuances, Mystère, Levalova. Pour ne pas en citer autres, Mati de Gaulle, je vous conduis de pouvoir me rejoindre sur ces plateaux. Salut. Ouais, salut, il est valable. Salut. Salut à tout le monde qui nous suit à la maison. Et Bambote Belé, la Batutu, Balingarabiso, Talaraka. Voilà, Bambote Belé, et puis Baby Karatou. Koutana les valables. Na concept Touch TV, donc voilà. Voilà, je pense quand même que c'est le premier passage na concept Touch TV. Bienvenue dans cette émission Tokundola. Ouais, là, merci beaucoup. Merci. Voilà, Mati, bonne santé. Santé nanga très bien à grâce à Nzambé. Santé nanga pepele.
Ouais, santé penza posé. Et boni patron na yo Jésus de Nuance na ba poulain Nuance oyo bo évoluer na bango. Patron na Jésus de Nuance moto yambo na ba poulain Nuance vraiment ça va. Pour netozolo baboye azana poto azo finaliser marambutu azo sala ba photo et affiche marambutu puisque dynastie arrive bientôt donc Kalaming était dynastie zanzela donc ba tout balinga Jésus de Nuance bozala prêt pour makambo zoya. Voilà. Ok, Mathieu de Gaulle, c'est vrai que Dynastie Ezoya, mais nous sommes en 2022 où ils ont le troisième mois. Il y a 2022, quand même, janvier, février, ils ont quand même tant de réflexion. Tout ce qui s'est passé en 2021 et les autres sont en 2022. Un mot par rapport il y a bilan en 2021 si na moment. Ouais, 2021 ça a été bien passé. Bakabela nga terrain na Bibwa pour nanga quoi. OK. Bakabela nga terrain na Bibwa et puis na tongi déjà na zo zanga ka mbonga ceinture. OK. Biso faka la matolo na zanga ka mbonga ceinture et puis na 2022 ba pesinga voiture et pas ya honorable Kouchi Chomba Kanabu Walwalaba derrière lui. Aza fan de Jésus de Nuance, c'est Jésus de Nuance. Nazo pesa cadeau d'orchestre. Naza fan de la Gaulois, nazo pesa cadeau d'orchestre. Jésus de Nuance a poni no bo pesa doyen nanga, doyen de doyen a oumeli na mouvement et a sali mingi na mouvement donc bo pesa cadeau wana. Et ba pesinga voiture marque X. Donc voilà. Et tant on monique Mouta zana luala bakut nda pesi yango. Au lieu de batapoto parce que qu'on se le dise hein, to yebi bien vous avez na fanatique ko ki parabino bien, biso to yebe zara mingi batapoto. Voilà. Zara pe Angola tamoro boye mais quand on a nenga système yo milobela yini. Vraiment na senga ki ba coup de chapeau na senga ba merci et pas honorable Kouchi. Na senga ki nga na fuka mana senga Jésus de Nuance merci pour ya pona kinga. Ba chaki cadeau na orchestre. Ba pona mutu moko ya pona kinga. Donc Nandenga pona kinga vraiment na ngala senga merci na s'incliner alinga kita itinga senga honorable merci so bat batali ba image to sala kina Jésus de Nuance senga honorable merci ndena senga ki honorable merci beaucoup donc voilà les solos à Pontiac bata bana poto bazaka mobiliser sensibiliser et les lots qu'on est ba mona que honorable na lwala banda pesi bango Pontiac ti lelo yete ba benga te ba loba te ba s'excusate te déranger bango ne bazui retard bientôt là ekoya bientôt là ekoya bientôt pour banda et depuis ma solon wa Pontiac ke banda nga kutu na banda kozela yango ti lelo ouais et puis voiture pe ma solon nga 4 mois passé hein mais ti tozion ka na koma ko na désespoir na bia car on est vraiment ti na moni payer nga na ndoko s'attendre na Yaris OK o yaki pas maman Dorothée Ferré donc na zona ko s'attendre nango et puis na ziango te mais o yé mais wana pe kete donc ko yakaka donc voilà. Ok, c'est vrai que Lelo Toromeka Kundula, na de Gaulle, on a quand même ndeko au moins ngala ko bengo ndeko parce que depuis hein wana kutu ya rolobelate Mathieu de Gaulle. Lelo au sein de l'orchestre. Ba départ et Salama. Mathieu de Gaulle pe akendaka. Mathieu de Gaulle nini salaka ozonga. Bon, est-ce que yemoko ferry nemuta sola kana yo to atilzaka ba bureau ou bien conscience na yo moko Mathieu de Gaulle nde salaka ndenge na kendaka na ndoko simba na ngote puisque na ndoko sepela na nzela na kete na kendaka ngo par défaut donc na kendaka ngo na bon par défaut te ko ba mais na kendaka ngo na posa na ngate vous comprenez na beta lisolo tout le temps ba Vasco no de Gaulle tikala na Luanda luka vie ndenge ngo mona yaka na longwe mouvement mais na longa na posa na ngate. Oh, attends, autant que comme Vasco, si vous kokena yo moko comme Charlie sou batu misu. Ola tsabango ba. Non, na la tsabatu ber. Wana bimalwa Vasco mtalo ba olongo. Asa conscient. À côté là na chambre, nga na ki chef d'orchestre etika biloko bikolia ba musicien, damage ba musicien. Ayebi singa ke de Gaulle. Preza lobotika na ngolo luka vie. Nga c'est Vasco Mabia. C'est qui mensonge ou réalité? C'est qui mensonge. C'est Vasco Mabiala. Tika marambo pona ko simbo na nzoto na ko manquer au respect. Et le rolo balango pesa nga kandanga na ko tika na londa na luka vite. Donc orchestre to luka vite. Ya ki bongonde et démoralisera nga tellement. OK. Ne bazo benga na ngene directement. To ya ki kin nde na longwaka, ezaki posa na ngate. Orchestre ba yebi, orchestre kenda ba poto nga na diate baninga ba uti poto ba Nicodem ba uti poto ba ye mafuta.
nga nazo bundaka na gi boko polo ba pianga bilamba na ovanda ka wana nazo se donc so ba ya boko polo bombeli nga ba plan tant ba yanga na lati ba plan na yere propre de to bunda so ba kenga na mibombi moi damage moi vitamine ovimba moi santé ozaka moi bien moi mafuta do bomba na tant ka ba obima boyo po yondire nga ba nusu ba bikanga na utapoto pour ba mona ba pression musu ba bikanga na diami kili ba nusu ba benga de gol avec ta Zénith nga beta Zénith na mona ta poto monter on se comprendre mais to vandaki na mouvement na longwate tant on a sikoyo bana oloba nini ke faire alinga ngate to ba biro ne ba kotela ngati ya bo nga naza psychologue na sala psychologie na yebi ndenge ko vivre na mokili na bi savoir vivre et na bi que chance na ko sourire kaka et lilo balanga ezaki yango na yebaka ko sourire un jour et ko sourire on comprend na yebaka un jour et ko sourire ezatene lelo boye na yebaka kaka un jour et ko pesa. Voilà. De Gaulle, tout solo là, tout attend, tout bête vite fêté parce que les téléspectateurs me soucient la minute au pays le roi valable la suite de Gaulle, c'est vrai. Moi c'est vrai que moi il y a un temps, dans zaki nangal suko lingal suko ça ba émission té, yo yebile pourquoi, mais quand même le rôle les demande, je n'ai pas de choix, il faudrait quand même ramener les publics au-delà de leur imagination. Net aux aboyi, yebisa biso. Claire. Oyebi moi si yo abimi na ndako. Ndaye ba réalité ya ndako. Et siko yake so simbi inchallah, so simbi pété. Voilà. Sikoyo yebsangana nu place oyo kenda. Place oyo kenda. Et simbaïté to yo mokondo lo baike na se retrouver parce que na déjà na bateau na kuti ba déjà ba endroit. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Naïba qui est au Simba un jour, puisque nazaki na savoir. Na otala bato ba liboso nanga, mutazaki au-delà ya savoir pas nanga zakité. Na lobité kende ba ebo embate, na bité kende baza ba rien. Mais bazaki baza ba musicien nga, na mona ki pena ke bato na otala liboso nanga. Non, baza na bango na niveau ya ngate. Nga na ko travailler awa na ko jouer carreau. Et tant on a fait avec les temps, tu écoutes un guillemot vacal na solo linaye. Est-ce que oh ils ont bon côté préserver marambote préserver ketaka. Oh ngamo na zongi na parler conscience zongi non na côté la presse na parler na côté la presse na parler na tango préserver bima wa monanga asola na kitoko et puis na FC presse fona zonga mouvement. Ça a été comme c'était comme ça donc si oh parler na yo faut zonga au travailler na zana besoin na ti lelo na besoin. Mais ba combattre un peu mingi tant que na maison mère. Je sais pas maintenant. Na évité et ça qui roloba mais ça remonana parce que tu vois que De Gaulle a Souda, De Gaulle a Zamutumora c'est déchenaka mais comment kuna ba pesa chance té. Non. Vie za bongo tant que okuti bandinga ba yemba ba mesana ba sala de front commun na bango pour bâtir que les passe mais na bandinga ko yemba pour na public ya no belela non yo longwa ta De Gaulle yemba na yembi ba ba sepeli donc na taki plaisir à ba fan et yangwana donc yango ya ko pianga confiance à continuer ko bosser on comprend et puis répertoire na na leka ki bato na kuti wana na boulot na répertoire mais oui na ya maison mère na miel nzela moko na la maya sika bango baza ba oba yaki sikoyo na maya sika on comprend bon persévérer te pourquoi non ba entrer par rapport ya ndenge ya parler na biso ezaki différent. Ok. Préféré qui n'a zonga chez Bissou. Natala qui est côté c'est les comme mabé. Vraiment il s'est gagné dans zonga chez Bissou. Les n'a gagné qu'on s'inclinait pas Jésus de nuance et puis il y a un obin à filer. Coup il y a qui kun faya kun malamoko na zongi et puis après c'est instruction. Mati de Gaulle qui t'a podium té. Foyer mbarati na suka. Et puis asala le roi longwate bo joye le roi longwate bo sara zala na Bissou. C'était dit à quoi? Savoir nanga et puis koyeba kovanda na orchestre. Koyeba kovanda Jésus de Nuit ça moko oyo asala ba figure akolinga te figure ke ko souffrir quelque part ako sepela na ngote ko kembo ya kemba akolinga pete biso to kemba. OK. Eza soué na e donc neti yo bota ba na yo ndenge kemba na vili ba no ko kemba bongo. Mais ya linga bongo te. Ndi albala ngana ko sepela te yo kende yo kemba sans joie. Fozonga awa ozwa. Soko ki ozwa ndena oza à l'aise mais soko ki ozwa te ngana ozala na capacité moko boye. Yango na biso ke zonga zala wana ngamo na bine na kosala pause wa mbongo. Ba bilembo déjà yango na komomona. Hein? OK. Ba pesi cadeau et puis ya poninga donc. Vraiment coup de chapeau encore à Jésus de Nuance Motoyambo. Merci l'histoire encore une fois papa
Papa Zouzou. Donc merci encore. Merci tout le temps. Si on faisait un météo, merci. Ok, on va revenir. Tourbet appelle ici la dynastie, ne t'en fais pas. Mais le roi Zato Kundola, Mati de Gaulle, c'est vrai, et ça quand même bien. Les téléspectateurs, Karabamon a rappelé qu'à Mati de Gaulle dans l'émission. Tam Soussou, on a une chance que Mati de Gaulle, Salipé qui a Kundola. Mati de Gaulle, vous avez colonie. Ngalaza, Mukongo. 75%, père Nangaza 50, Moukongo 50% Kata. Quantième de la famille? Le premier de la famille. Premier de la famille, donc Mukumba. L'aîné donc charge la famille, c'est moi. Ok. Balé qui est belé dans ciment, c'est moi le premier. Ouais. Le patience au comprendre que Foutara. Si, et Foutara Makasi. Donc, dans les autres équipes, ça va venir à Moussou. Et puis, dans le mouvement, il faut mettre 18 ans le roi Mati de Gaulle. Na une année pour jouer sur esprit et puis conscience. Babi a 10 ans, 8 ans, 11 ans, 12 ans de baropi au cadeau. Na une année pour jouer cadeau, mais sur conscience, na esprit. Nous avons appelé la vérité là. Voilà. Je vous appelle ça qui est au cadeau ya mutuka oyo. Olala gindengenin. To le bavro za kundola. To kundola. Voilà pendant na la muka na pongi katala na 3e. Je vous appelle mutuka pongi katala na 3e. Na yé na ngo pendant la palais. Pongi bene kate na 3e. Nga comme na ka. Mais na tika ko boté na la muki na prier. OK. On a prié les bons dieux na sambeli nzambe, merci. Na cadeau na jui et puis yom to linga ki na joango. Merci beaucoup encore une fois nzambe. Et puis na suka ki wana na lali pongi kwa kitoko. Na tongo maman na la muka 6h. Côte na car OK. Na muka 6h moi na nga akenda tiki na mona ndinga kinda te metongenda tiki na car na mona. Donc na tika bina prigana na tiki. Lelo nengo zawana soki leader moko aye apesi koleka oyo ring na non vierté ring mbongo moko danger voiture eleki oyo osani batu bani ba oboya dana palais ke na rozwa na kende mais bayibi motema na ngate na yebi makambo mingi to sala ya makambo ebele ya mikasi le roi de la forêt da grand mouvement oui ba Jésus de Nios bazwa pe vérité kuna mais ngana lingi kuna te na nika chebiso ba tutu ba Bill Clinton ba c'est le scram ba JDT Moulopo ba Jésus de Nios ba Babindombe ba mona makambo bien kuna mais ngai na préféré chez biso donc il y a bango ya laki kuna ya ngeza chez biso chez biso c'est où chez Jésus de Nios motoyamo et puis makambo nga l'orchestre c'est spirituel les appena révélation que yo faut yo robongela kuna na nesika mso robongela te voilà. OK bolobara bongo lobé okoma o te awande dans les jours à venir au monde na makambo koya pour peut ça raison. Et maintenant le long des aboyés ce que ça na batu oyo bakoki ko témoigner que le musique et foutara Mati de Gaulle ça na kati parce que tango oyo karabato balobaka ke musique kunaka faut goa il faut nini tout ça et tout ah aussi bato lo bani na bato tenga ça bato na ba musique soki yaki kisimele tout le monde bazara zigzag si bato musu ba rater de musique za goa te za temps o Mati de Gaulle yo ningisa te bon na ignorance to sala ba mbuli na débit wana na ignorance ke na ndaka nganga aussi ba te goa ouais mais ce que tu as zo gwango ba balo balanga na banga agwa OK makambo zo simba te donc yo confirmer musique ya kisi te musique ya kisi te mais yo beaucoup na reçoit kasi na zo ka pona kozanga ko yebati tant na zo conséquence ne na ikutika vous comprenez tant to zo na sko kenda ba voyage zo tika la makambo zo simba te vous comprenez batu bazo tongo na bazela abanga kisi vous comprenez Mati de Gaulle, Olingami Goliani. Plat préféré dans Madesu. Tu as Congo central, moi Fumboa. Na lela manga mona mbila. Na lela mona soda do na lela Madesu liwa. OK. Na lia Madesu pembe, na lia Madesu kaki. Tout na blong chambisa ko kauka chama bumangombe, changombe na kati chama kaya bunga na koleka. OK. Na badi na loso do na koleka. Couleur préférée de Zarani? Blanche. Moi, je suis mbala direct. Yo quand c'est un damage na so ke misuni yo rien. Complexité sosoté ngombete. Madesu. Souga na damage. Voilà. Mati de Gaulle. Lotis. Alinga yeba. On a bien souci na yabi alinga yeba. En fait, à Monaco, bo so la rappé mais
A préférence ton abolingo linga moi ça ça ndenge nini azala mukuse mulai munene mukie mwindu pembe to ndenge nini ngalinga mini basi ala mbinga kuisi faut la rotonda ya XT. OK. XT non azala mbinga kuisi la rotonda azala moi est lancé c'est bien quoi donc wana na zapena na ovanda pena. OK. Na ovanda vient esprit na vana ngaba ni eboke na bino ngazala ngawa. Oh. Voilà. Le nom est tout ça boy. Tu crois qu'on espérait que le bim Mati de Golpe single ya ye moko. Single yanga moko mais autorisation à Jésus de nuance. Puisque nga nazana nous mwana muke na musique. Il faut na apprendre et belé. Voilà, je ne suis pas pressé. Moi, je suis meilleur comme un professeur. Mais je suis un professeur par rapport à la performance. Par rapport à savoir où on a Jésus de Nuance a un professeur. Mais, dans l'âge musical, dans la maison, puisque je n'ai encore rien. Okay. Vous comprenez? Donc il faut apprendre mingi. Donc, on a commis pressé au salle orchestre. On a une vie. Si on a une vie, on a un chef d'orchestre. Je suis galon na mapeka na lunga en tant que chef d'orchestre faire ça les mouvements. Oui que batanga ba chape moi ka. Mais en vie na ngate. Na kende ko luka orchestre na koma mlikili. Allez-y comprendre. Oui que tout le monde a besoin de mususu na kati orchestre c'est l'autorisation ya président Nzo Kazaki na ba plan na ye mususu. Ngala zwaka lokola leader. Moi ba leader amikem ki ba sa orchestre to zwaka ndenge moko. Le leader a Mickey net banane. Tu beta lama matolo sikamo. Le leader on so accès ba kosko sur musique. Ah. Na rotanga kombote, tu beta lama matolo place mo. Ya ba pese t-shirt nga pe na t-shirt. Parce que Jésus de Nias a beta na biso matolo sikamo. Ana niveau na biso te. Tu comprends? Donc yango na batika na fa nanga. Voilà. Toyo Kayo quand même. Bien que nous arrivons vraiment à la fin, Toyo Kayo, ba vocal ya kala na sika. Soki nazalaki ata courage mbele nazwa Claude Wonga ozala wanga wa motema ye présence na ye zaleli na yo ekamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka gile omeonga de itotoko tonto lukwikila Fredi Ndongala Irlandais Blanchard et tous, Charlie Mbocharana et Amélia Luzolo. Un ingénieur d'Isson a été frappé dans une mosquée en testant les micros. Allô, allô, Yesun Kolo, oh, quelle erreur. Jérimba Laobé, Ngingana Kombo Yaba, Soussou. Eza kombo Patrick Bizimana moni eza kombo mbandate dampion ya Stevie Zizina ike masevo Kolia esila kate Eric Nzinga ya Tozi Kalebelela Laskoni Mbunza Eric la tortue Eloko nini bacho na motema polelo koma boyenga Ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît, mon amour. Motema nanga ezo reproche nga nanu na sepelite Giboko polo ya Cynthia Koti sangatina destination ya elengi Nayoka bien héritier mokubara Ngai Patrick Trifazé Mama Fanta Fofana Ngungi ayembaka na ye bien Melody na ye mato ye ina Lila Pika Rami Mayumbu Jéri Mbala Chérie, au comparé présence nanga nangungi mon bébé ambassadeur vote singa présence nanga auparavant ezalaki diamant lelo ekomi obongwana mama e Alexis Mfumunti Giboko polo nangwanzu Polydor Lofaka Kulpa di Kunzi, héritier Mokuba, Merlin le prince, Shaggy Moussaou, Baya Visa Pundae. Ah ouais, Lotis Malandi, DJ Lotis. Voilà, bravo, Yarolo Bezate. D'école. Tant que vous avez un vocal qui est au Tikayo, Baninga Bazo que nous tika la même temps, vocal le monde entier va confirmer. Bon, Zatan, Naïbega est un sourire. On a un homme compréhensif, donc on a un homme qui m'a lobby. Nzamba ebi le pourquoi na bano fanda kana bité
nga Jésus de Nios avandi na nga pe na vandi bengani ngate azo yemba na pe banga na za pe ta benga de gol ya ko tchavwa ah eko simba un jour OK ya mwana maluba na nga la luba toujours eko simba kaka ndi to vandi boye pa vandi boye nga na za wana yepa za wana naza mupaya te pa na non na eko simba naza pe na problème na lele la pe nga pe la te eko simba. Voilà. OK. Mathieu de Gaulle, nous arrivons pratiquement à la fin. C'est vrai que l'émission, le rôle de l'émission, c'est la polémique, tout ça et tout. Faux, polémique. Voilà. Pour prouver nos capacités, Mathieu de Gaulle a prouvé capacité qu'il a chantement compétent. Et pour les alatés qui a une émission à l'obéla qui gagne, Mathieu de Gaulle est venu parler de lui. Voilà. After single, bien que je kalaté, after single, pour faire rigola, bino mokomi batuma ba surprise. Ane lo moko bobong saki déjà after single. Yann after single. Ane lo moko bong saki. Non non, toujours la dynastie toujours toujours zélé bimat. Toi quand la dynastie c'est tout. OK. Le nom de Tolo Baboye, mon entier Zotalayo. Jésus de Nian, c'est pas une minute au Talayo. Est-ce qu'on peut reprocher Jésus de Nia se reprocher à Nani? T'as la caméra. Na reprocher à Jésus de Niance na moté mamala moi il est caillé trop. Biso ba misé tout ça ma bé. Te dérangera trop. Tout ça n'importe quoi. Okolongo ke lobi n'importe quoi. Après lobi zongi ba yambi osu très kitoko. Donc nga mon azan un exemple. Ba Bercy ba salango ba chikito ba tout presque ba gafa. Mais Jésus de Niance a yamba ba très kitoko. Donc et là, on a reproché rien à mais ils ont dit yo mo la caméra lo ba défaut na yo o batu ba lobaka yo mo pa na me conscience o ba ke o za ba défaut ta la caméra ba défaut na nga ezali kimia l'Europe n'a pas tali que yo pe na mabeno za yango puis yo mo vandi obi ate nga so na siliki na contrôler ali sous maraba yango wana na vanda na kimia parce que ce qui est côté na yoko sous-sonité na rosanza pour se défouler parce que toi na rosanza ça tout sans complexe et ça risque de déranger jusqu'au moral et ça lui mabé je suis comme ça voilà bena façon nanga. OK, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup l'autrice d'avoir été à la prise de vie et au montage. Donc vous avez réalisé cette émission. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Mathieu de Gaulle, suggestion. Je crois quand même que au sein de ton mieux répondre à multiples préoccupations à Bango. Et à ce net moment, moi personnellement, avant d'appeler ça, Mathieu de Gaulle Malobaya Souka et puis après ça battu ma dédicace, éléphant de la presse. Que je salue en passant, éléphant de la presse, merci beaucoup pour l'assistance. Le comment concert, on a biso la presse, wana kuna finga rabo éléphant de la presse. Maboko pembe a fingane mututa sala musala na ye comme il se doit. So yondo eu problème na éléphant de la presse, on a sait que yondo zara problématique. Voilà, Mathieu de Gaulle, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Un mot et puis programme il y a mouvement ninga botika liboye parce que j'ai dit nien sazate. Ensuite ba dédicace. Ouais, ba dédicace na pesimbote na Bera de Prince des Amunda les maîtres les leurs maîtres. Na bossa été fils Nkele les Blanchard et tous. Blanchard et tous puis Nabo Sanité, Gino Sel Hollandais Noir, Nabo Santé Béro de Prince de Zamunda, les maîtres de l'air maître, Trésor Pembe l'imbattable, Batutu Balingara Jésus de Nuance, Bambo Tebele na Bango, Coach Emmanuel Kalonji, Mama Fanta Fofana, Mama Di Wembo Béton et puis Bambo Tebele na Bango. Voilà, Natiki Lissousou, Fiston Frappe, Bambo Tebele, Honorable Kouchi. Honorable Kouchi Chomba, Kanawa, Lualaba derrière toi. Et puis Maman Fifi Masuka, na Lualaba, Madame la gouverneure, Bambo Tebele na Bango. Vraiment, Mathieu de Gaulle, Natiki, Josiane Baya Diwenge, la femme aux lèvres pulpeuses, la figure angélique, la Nicki Minaj congolaise, Amélia Luzolo, Bambo Tebele, Dadi Mavungu Vungule, Pilcheri Souka, femme d'affaires, Déborah Senga, Bambo Tebele, Dynastie Zoya, Ya Imabaka na Milan, Tonton Lukwiki la Mantiale, vraiment Bambo Tebele na Batutu, na Tangité, Bambo Te na Bango, na Bosanité, Dadi da Proda, Venanga Major Peck, Trésor Kitenge, Kofi Panda, vraiment Bambo Te na Batutu, vraiment Kitoko trop, Mathieu de Gaulle, Gauthier Mascotte, on a bino ensemble,
Bambote Belé, fan toi Gaulois, Osni Lumene, Laskoni Mbunza, Papi Sapo, chef de ville. Donc il y en a beaucoup de monde. Donc Bambote Bachiko Simisi. Vraiment, on a battu bien. Programme en mouvement. Bientôt là, d'ici les 5, toujours quand Goma tourner à Est. Après, retourne à Bisson, Nigeria. Après, Nigeria, Côte d'Ivoire, là-bas, mois de juillet. Tous en habillons ensemble. Donc Jésus de Nuance, toujours l'Icolo. Et puis Dynastie, toujours en place. Tous il a mon numéro à contact. Mon numéro de contact est plus 243 81 24 78 695. Plus 243 81 24 78 695. Voilà, c'est ça. Voilà. Mathieu de Gaulle n'a gardé des annonces et puis n'a pas ce micro. Oh, mais ma bango sous l'icolo. Voilà, merci beaucoup à toi, Lotis, mon réalisateur, la personne qui a assuré la prise des vidéos, au montage. Merci beaucoup au concepteur de Concept Touch TV, monsieur Audace Milando, mon thème. Il y a maman Nabiso, Afi Milando, maman Masolo, parents, il y a Audason T Tumba Boss. Je le répète, T Tumba Boss, tu es des cœurs avec tous ceux-là qui souffrent au niveau de l'Ukraine. Merci beaucoup. Et puis JDT Diaz Maboko Bank. JDT Diaz Maboko Bank. Rien à dire. Vraiment. Salaka Nengo Salaka. Et puis, Mekanan Kosa de ton mieux, ou ramener bateau de leur imagination parce que toi tu n'es pas comme tout autre. Merci aussi à toi, Alex. Benjamin Moana en tout cas, toujours dans la concept, tu te toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, merci infiniment à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout, là où vous vous trouvez à ce moment. Moi, je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. L'actualité reste en continu et restez branchés. La suite au prochain numéro de Tokundola de Gaulle. Kozanga mbongo ekimisaka nzela ya moto nyongo eumeli po peut-être akoki kosambwisa yo na logique iyo nde ebongaki kodevoir nga bolingo no na bozoba ya bolingo iyo nde oemilie nga la digalvanda ya diva to chamvumbi le boursier soki na yo kaka Blanchard etus apekisaki ngai mokolo nalalaka libanda nakufela bakares na batinela molili awa pe bakuzu moins cher baflate tula bizu ya Gabi Mbuta mwana muzombo na Dibleng Arnaud Mwanga Dadi Mavungu Vungule Ambrose Japon de Luxembourg Christian Bompate Paris Gindi Vito Mama Sidoni abotangai apesa kanga kombo Matima bolingo echanga ngai komisanga malela Gino Sele Hollande Noir bolingo na kofingo mabe olembisi alita chamala oni esukisa makambo bagere ya bolingo ezalaka te yango l'amour ezanga balimiti ya torture na mitema ya bato Dadu Mengi Gabi Dubile Sandra Antonio Hoyebao nandimi na kufa nafane pene na yo ke na vivre sa bolingo alita système d'exploitation ya bolingo na basusi ekomi oboma alita chamala zonga papa na regete kwa baninga balongwa batika biso toyembi grumba trap vraiment na regete baninga balongwa soki nazalaki ata courage nazalaki ata millionnaire nazalaki ata motambongo nazwa yanga major peke na bela ya nazalaki ata courage mbele nazwa dola nzimbu ozala wanga wa motema pesos na ye zaleli na yo ekamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka gile omeonga de itotoko tonto lukwikila Fredi Ndongala Irlandais Blanchard et tous en Amérique Roro Gile Mavakala Charlie Mbocharana Amelia Luzolo Salambangu Claude Onga absence lekitro nakoya kobela motema ezwi ba choc absence na yo ekomeli Didier Ngando voilà.